mobali moko yango mona bisi mo seka keba yo ozela no mobali ya ozwa yo esi ba futela yo dot attention kozwa zemi ya mbali mususu parce que soko yoki mateya ya satana soko obimi na logique ya évangile je comprends on comprend le Congo je comprends mais non obimi na logique ya évangile en Nzambe et alors ko kotisi mobali mususu alors ko limi kozwa zemi ya mbali mususu mo mokolo mobali ya koya poazwa yo akokuto na zemi aussi ba tie yo mbali mususu frère na scandaliser yo oyebi ke banze mono so na yembi na zo ta yinkate yani na TV na TV Mariam Noir Raffiné na ndimite Maître Baptiste ABC na TV bato bazo makaka bato bazo boya na TV na oloba na kombo Nzambe ya lola mais osala qui appelé invité par chef de l'État non fait tu es invité ngata na kenda ki kotala ye OK nde na audience prometa kingai OK mukolo kenda na audience na mona chef de l'État te oh ouais et là on ne poussé comme na lobaki yango na télévision na obandela lisute na kenda na mona chef de l'État te na bima na bima na 1h45 minutes na de quelle heure à quelle heure de 22h à 1h45 minutes na tikala ko mona chef de l'État te bandeko bobomanga pamba bino bokanisa na komi na mbongo ebele pourquoi mpe munene na rouler kaka na jeep na nga ya kala ese komi kala ezali banda wana na sombi ata mutuka sikate na sombi ata ndako sikate na za na mbongo ya mutu te mokonzi na nga motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka yo pesaka ngai eyano aza motema malamu le chef de l'État na solo la kine fomo na c'est un papa yo na yeboy boy na ndako na ye na bureau na ye to vandi Nzambe mais je te dis obimira la promettre ngai ya kopambola ngai nde mokolo nazwa bakal kaka na kati ya lupango na ye nayebi te soki ya yeba nazonga me bato bayeba teke nakutana na chef natuni bato baozongisanga nde bozongisanga boye est-ce que chef ayebi balobi na nga zonga oluka mokolo mususu oya est-ce que na présidence okoluka mokolo mususu wana eza nda Nzambe mpona okuta na pasteur na sengi ozomona le chef ne connaît pas tout ça chef wana makambo ebele na mutu chef ayosala makambo ebele chef akobenga yo ya ayebisi mutu boyambelanga nzita nazoyebiso na kolela na sa miso na motema nazwa ata eloko te ndimanga na oyebisa yo et bon pourquoi pas okenda ko consulter frère mais oyebi maikala omoni te nalingi kobeta masolo wana lisu te elukaka baproblème ebele bapolémique je ne vais pas parler de nom de quelqu'un na olobela nzita na makambo na ngai mais je remercie le chef de l'État pourquoi nasalaka kutu nanu nzembo te po mona motema malamu chef na ngai nasalaka nanu nzembo Congo te nakendaka kaka na nzembo tosala na bafrère Mike ya Congo ini est-ce que je comprends oui mais chef na yebisi na zo bala oyebi chef akabelanga mbongo libala ah bon na bo otanga montant chef apesanga enveloppe na bala mwasi na ngai na mbongo ya chef de l'État yango moni bana na ngai na pesa bango bandoyi ya chef de l'État ni akeru na chilombo nazala bango na mapasa na ndako naza papa mapasa nasala ngo en guise ya reconnaissance ya mbongo oyo akabelaka ngai tango na balaka nake na yebisi chef oza loboko bien opesi nga mbongo na bala me alibumo mwasi na ngai na bana mibale mwasi na mobali chef alobi mwana chilombo nani akeru bana mona pesi bango oyebi ke bana na ngai na futa mbongo ata moko te na hôpital mutafutela nga mbongo bana babima na hôpital chef de l'État mais aza mwana yo yango na zoloba papa na ye aza mutema malamu ye moko mais entourage na ye na ozanga koloba ngote bato pembe na ye bablokanga na mona ye mais abenganga na ya komona ye na komi wana bablokanga tâche no pétage eza ligne ya sali ya bien wana te ya ndenge na ye alobi akotisi mutu na kati OK alobi pétage eza musique ya Nzambe te musique chrétienne te eza pe musique profane bino boza envoyer pour yembela nani limbisanga nanu je vous en prie eza musique chrétienne te eza musique pe profane te mais eza musique gospel mélangée na sagesse tala ngai nazoloba makambo ya lobaki na makambo ya lobaki eza musique gospel
mélanger la sagesse. La moi on a même battu. Donc, merci David Nguyen. C'est une vidéo, ta vidéo. Pour ça la rémunérer pas ensemble mais ba ono bazo yiba mbongo ba ono bazo tia batu bakal ba ono baningi kobonga ya batu te na mboko oyo vidéo kola ou l'action un jour quand tu faisais aux akotia bakal balobi ya sikeye ni ye Greatness Congo TV. Greatness Congo TV, abonnez-vous massivement. Greatness Congo TV. Isoye yona Greatness Congo TV. Greatness Congo TV is a channel. Greatness Congo TV. Otunangani, ma copine, au moins quand on s'abonne dans notre temps Georges, à Kabati Mukenda, à compte sur ma dîner de ta chambre. Na compte on se distrait dans notre mtolingate. Greatness Congo TV. Ma gang ma film de la réalité. Comédie à vie de loin. S'abonner massivement na. Bobby, abonnez-vous massivement parce que vous avez décidé. Greatness Congo TV. Est ça anglais ou English for you? Je ne sais pas. Oh, tout ce qu'on a là, on a rouge, ting ting, to s'abonner là. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Suprême. Yonde makam. Bon, mon avagad. Pas film. La émission. Biloka Bouzoba. La biloka bien. Kana Greatness Congo TV. Veuillez vous abonner massivement au compte na YouTube. Vous mettez Greatness Congo TV. Au moment à droite, va commune anglais souscrire. La français va commencer à s'abonner. Depuis que nous sommes à s'abonner. Greatness Congo TV. Greatness Congo TV. Nathan aéroport. Ou non, tu voyages comment tu pars où? En Angleterre. Quoi? Est-ce que Miss Greatness Congo TV. Abonnez-vous massivement. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur. Merci beaucoup David Nguyen, merci Patrick Baba, merci les jumeaux d'être là, merci aussi à Keita Kabouiz de tous les temps, de tous les jours, merci à notre frère José Nzita avec une très belle chanson que tu nous as donnée. J'aime ça vraiment, j'aime glorifier son nom parce que c'est grâce à lui on est ce que nous sommes aujourd'hui. Rapidement au plateau, je vous avais dit qu'aujourd'hui je dois recevoir l'homme dédié, un homme dédié, un grand homme dédié, à l'occurrence des frère José Nzita. Il est là déjà au plateau. J'attends maintenant message Nabino, la réaction Nabino pour frère José Nzita. Ava déjà dans le plateau. Et je fais déjà sa réception trop importante en disant bonjour l'homme dédié, il y a José Nzita. Bonjour na émission qui tombe balam. Merci. Batongo na zone de maké, batumingi ba opambo malelo parce que amen. Présence na biso ezali pamboli. Amen. Nzamba pambola yo, pambola pêche no yo, amen. TV. Amen. Sangonango ils ont kende partout et na zone de maké na 2023 oyo. Amen. Amen. Ascension. Amen. Nayambi yango. Confesser on a combo na Jésus. Amen, je le reçois. Voilà na pesi bande ko so bana na kumbote, allez, recevez déjà la joie parce que ndena on se ka boye ba joie écoute na ma famille. Soko zaki na mutu mo za ko bela pembeni simba yekaka. Déjà isengo so bikisa ina combo na Jésus. Merci beaucoup on a lobi notre frère José Nzita rapidement tozo kende frère José Nzita. Au saliming la musique na biso congolaise et surtout dans komisa nkolo au saliming tango zo vanda boye eloko nini ya sika oyo tango yo bandaki musique na tango sa siko nini ya siko mone koti. Mais bon sentir biso na nzambe Dieu nous prépare. Biso to sepela gra soki makambo zo sala ezo changer bato. OK.
si cannabis ezalaka bato bakota mingi na royaume des cieux. OK. Ce que tu peux comparer si cannabis par rapport à makambo ya mokili, c'est que tu as si penate. Nous les enfants de Dieu, tu auras plaisir quand tu donnes un message et que tu vois que dans ces messages les gens se convertissent. Okay. Parce que mission na biso ezali ko dépeupler enfer pe ko peupler le ciel. Ce qui batu batondi mingi na lola na nzela na yo, c'est alors que yo olobi na sali sika. Sika moko te ya ba na nzambe ko ya par rapport à l'olendo à mutu jamais. Biso tolukara plus l'olendo à nzoto te. Je fais des choses pour que le ciel soit loué et que Dieu soit glorifié. Point barre. Ok, je fais des choses pour que le ciel soit loué, pour que Dieu soit glorifié. Frère José Nzita wana molobana yo, nana tout na souci ami balé. Tant au salaki nze moko moi j'étais à 6e placement si je ne m'abuse pas dans l'examen d'état et là qui nze mo pesa ngaipe le diplôme d'état nazaki vraiment focaliser dans nzembo avec la foi que j'avais et on a besoin de diplôme d'état dans nzembo na yo. Au kanisa ki nini na nzembo wana osalaki syllogisme nini ya koloba ngai moseka na nkolo. Moseka wana lobaka ezaka Marie Jeanne te bandeko. Ezalaka Alpha te, ezalaka soki nani Priscilla te, ezalaka mwasi ya Yesu Christ. Na yimbaka moseka lokola vierge. Parce que Paul Azoloba, je vous ai fiancé à un seul époux et l'époux c'est Jésus-Christ. Okay. Nous sommes tous allés à Watozalaka Mwasi. Basi te po yeso na basi ebelete. Yeso na mwasi moko kaka kombo na église. Alors biso nyonso tozo constituer église ya nkolo. Donc toza mwasi ya Yesu Christ. Nde na yembeli mwasi wana. Na lebikeba mwasi ya Yesu. Pourtant Yesu akufaki na ekulusu. Asopaki makila na ye. Makila wana ezo symboliser dots oya futaki pour abala biso. OK. Albina kei siko ko bongisa place. Pona ya kozwa mwasi nanga to matana ina lola. Tozela ka mobali oya bala biso mon frère. Makila na yeso pa ne kulusu wana yangonde e bala biso. Yango efuta dot na biso. Do tovanda na mokili yango mo so tana na Jean 17. Yesu avoir kenda lebisi nzambe. Je prie pour eux Seigneur. Préserve-les du malin. Bambomba bango po bazana mokili mais bazana mokili te donc tozalaka na mokili oyo lokola ba pèlerin mais nous sommes pas de ce monde tozalaka ya lola donc ye abala biso mobali na biso akenda nde ko bongisa place alobaki je reviendrai vous chercher tovanda ka tozalaka mutu tozalaka mobali moko yango mona bisi moseka keba yo ozela no mobali ya ozwa yo esi ba futela yo dot attention kozwa zemi ya mbali mususu. Parce que ce qu'on yoki maté ya satana, ce qui obimi na logique à évangile. Je comprends. On comprend le Congo. Je comprends mais non. Obimi na logique à évangile en Zambé. Et alors que le kotisi mobali mususu. Alors qu'on limi kozwa zemi ya mbali mususu. Momokolo mobali ya koya poazwa yo, akokuto na zemi aussi batie yo mbali mususu. Moyo kende lola ezati. Siko makanisi wana te siko kendaki. Te siko kendaki. Omoni biloko yo yaya. Yangona bakaba koma ka moyembe ya nzambe te mais bapona maka moyembe ya nzambe bakoma ka pasteur te mais bapona maka pasteur. Ne m'appelez pas s'il vous plaît, hein? Ne m'appelez pas bon comment tokotanga ba message bapona maka pasteur mon frère. Parce que l'homme de Dieu oui aucun qui na syllogisme est belé. Donc je te félicite de ton vivant comme ça. Que non frère José Nzita alors magitoko alors qu'il a besoin d'icolo aucun a besoin de la imagination. Est-ce qu'on a une question est-ce que bamakanisi wana uzana ngolo supondengo okoli boye ya José est-ce que okoli pena makanisi bien makanisi mutakola kalembaka est-ce que ozali susu obeti lisolo bien botana zoemba wapi base kama yele wapi base kama yele kasi nasongi kunati wapi ba amide l'époux wapi ba amide l'époux bopelisa mwinde bopelisa mwinde ça veut dire nasongi ka mo seko na yimba kiwana to komi na tango ya confusion mo seka keba ko bunga te pelisa mwinda po butu eye kala mingi te mbale osa nini aoya nasongi ka kunati bongo na kolindeni sinazaka na kata makambo. Merci, il s'appelle Frère José Nzita, donc tu es au Lingara, au Baboué, à la Moussabis, donc ça va vraiment. Parce que y José, na moni mikolo yo ondo zongi sur l'actualité makasi. Afato qui actualité makasi pour na ba faire DC pour na ni pozoli ya bon ozoli ya bon gito comme maître Baptiste ABC.
question on a retourné à Sima. Mais hier José Nalingi beaucoup plus. Oh la qui sabato bazotalo batalingarayo basenga na yambayo. Batuninga question balobi. Ndenge oyemba yo na ser lor mbongo na concert mo quelque part bo gera ba voix ndenge parce que boyemba ndenge mo bo gera ba voix ndenge nini. Teme wana ezaki na waka challenge. Tokote sabatuke toza. Eza une façon oyebisa producteur moko a la biso. Produit bisoti. Soko yi o tembongo na otoko beta biloko ngala ser tozela. Tozela batubaya. Bokabola ko ba voix ndenge nini. Ne m'appelez pas s'il vous plaît, je direct s'il vous plaît, ne m'appelez pas. Teme comment to say ba voix ndenge nini. Bo kabola ba voix boyemba ndenge mo. Kasi to kabola ki ya yembi vocal moko article nga moko. Ayembi vocal moko article nga moko. Moutoumaro Lobi demande à frère José Nzita, dit lui qui est Alingako Mingi, Saint-Tiche depuis la commune de la Gombe. Je l'aime beaucoup. Alors, Yemba vocal moko ya faire leur mbongo. C'est leur mbongo. Motema nangai, ekumisayo, nakende wapi soki na yote, tango motema ekomakasuka, yo pesa kangai eyano. Bon, David Ngi, attention, on a nos moquets. Pour ma question, le camo belé, on a mis carotang à tanga. Attention, on a moqué David Ngi, na Nzembo, ou qui te coffre, je dis, t'as pesa qui biso, au pémissé moqué, ma pour na kenaye, na confusion. La confusion, bandé. D'autant que nous, on peut moqué avec confusion et on se retrouve à tout à l'heure. C'est parti, David Ngi. À toutes personnes qui nous suivent depuis Brazzaville, on vous aime. Et à toutes personnes aussi depuis Congo Central. Congo Central. Donc, Balingaro Mingi. Maintenant, il y a José Tokita Siko bien. Frère José Nzita. Non, on est au candidat. Voilà la bombe, mon gars. T'es là, la bombe. Donc, elle a vu ça bien. T'es niveau de taille. Elle est bête. Elle est bête. Bête quoi. Oyembeli Mboka na no Mingi. Siko Pendo Oyembeli Mboka. Je sais que Oza. Siko Pendo Yembeli Mboka. Tu sais pourquoi? On comprend de ma lobby. Oyembela Mboka Mingi. Siko Yembeli Mboka. Pourquoi? Au Kotaki, na monaki clip mon qui na colonel Armand Moussouma que je salue. En direct de Bukavu. Au Kendaki Penati Kuna. Au Latina Teni. C'est pas de l'eau à boire. Place Babi Tumbezo Kita. Yo Kiti. Au Tomboli Nzambe. Au côté Makambuya FRDC. Alors, Zala sincère, en qualité d'un homme dédié, n'a que Yoko Sarate. Ozaki appelle les chefs de l'État, que je dis sans Batouazouta Labiso. Je suis de l'information. Je sais ce que je dis, je le maîtrise. Ozaki enveloppe les chefs de l'État, Oyo, et que moi, problème, Ozaki Mbongo Ebele, pour nous Ebele qui FRDC. Parce que Mbongo Ozaki Wana, Oko sponsorisé Pebana, Obazot Malote, Badano Star, Baleki, nous Bachelele. Au fou la bangote na mbongo ebele chef de taper ça qui ko se raté frère c'est ko se raté o se ko makase poani tena seki po omoni ba congolais te mbongo sala bongo so tana santé na clip na accoutrement ba congolais ba la ba illusion moko na biso ko sakana te tala mon frère omoni mboka na biso e senga bato balingango pour lingamboka Bapesoka poste. Non, sérieux, les gens aiment le poste Namboka, mais ils n'ont pas l'amour. Ce que vous avez bolingote bapesi au poste. Vous avez le sala au iba. Au le commis bonkisa yo moko au servir Mboka te. Parce que quand nayo déjà au début, tu n'avais pas l'amour du pays. Or l'amour du pays, bazwa kango sokina babingo pas chef de l'État te. Sokina bapesi au poste à l'État te. Sokina ba simbio na l'autre côté. On manifestait volonté à kolinga mboka yomoko sans batu batinda yo. Frère, na scandalisé yo. Oyebi ke banze mono so na yembi na zo ta inkate. Yani. Na TV. Na TV. Mariam Noir Raffiné na ndimite Maître Baptiste ABC. Na TV. Batu bazo ko makaka. Batu bazo boya. Na TV. Na oloba na kombo nzambe alola. Mais vous allez qui appelé, invité par chef de l'État. Non. Fait tu es invité na kenda ki kotalaye. OK. Nde na audience. Prometa kingai. OK. Mukolo kenda na audience. Na mona chef de l'État. Oh. Ouais. Et là on est poussé comme na loba ki na télévision na obandela lisute. Na kenda na mona chef de l'État. Na bima na bima na 1h45 minutes na de quelle heure à quelle heure? De 22h à 1h45 minutes.
na tikala komona chef de l'état te bandeko bobomanga pamba bino bokanisa na komi na mbongo ebele pourquoi mpe munene na mule kaka na jeep na nga ya kala ese komi kala ezali banda wana na sombi ata mutuka sikate na sombi ata ndako sikate na za na mbongo ya mutu te mokonzi na nga aza mutema malamu le chef de l'état na solo la Guinée fongo na sa un papa yo na yeboy boy na ndako na ye na bureau na ye to vandi le wanzambe mais je te dis obimira la promettre nga ya kupambola ngai nde mokolo nazwa bakal kaka na kati ya lupango na ye nayebi te soki ye ayeba nazonga me bato bayeba teke nakutana na chef natuni bato baozongisa nga nde bozongisa nga boye est ce que chef ayebi balobi na nga zonga oluka mokolo mosusu oya est ce que na présidence okoluka mokolo mosusu wana eza nda nzambe mpona okutana pasteur na sengi ozomona le chef ne connaît pas tout ça chef wana makambo ebele na mutu chef ayosala makambo ebele chef akobenga yo ya ayebisi mutu boyambelanga nzita nazoyebiso nakolela na saa miso na motema nazwa ata eloko te ndimanga na oyebisa yo et bon pourquoi pas okendako consulter frère mais oyebi omoni te nalingi tobeta masolo wana lisu te elukaka baproblème ebele bapolémique je ne vais pas parler de nom de quelqu'un naolobela nzita na makambo na ngai mais je remercie le chef de l'état pourquoi nasalaka kutu nanu nzembo te po mona mutema malamu chef na ngai nasalaka nanu nzembo Congo te nakendaka kaka na nzembo tosala na ba frère Mike ya Congo ini est-ce que je comprends oui mais chef na yebisi na zo bala obi chef akabela nga mbongo libala ah bon na bo tanga montant chef apesanga enveloppe na bala mwasi na ngai na mbongo ya chef de l'état yango moni bana na ngai na pesa bango bandoyi ya chef de l'état ni akeru na chilombo nazala bango na mapasa na ndako naza papa mapasa nasala ngo en guise ya reconnaissance ya mbongo oyo akabelaka ngai ntango na balaka nake na yebisi chef oza loboko bien opesi nga mbongo na bala me alibuma mwasi na ngai na bana mibale mwasi na mobali chef alobi mwana chilombo nani akeru bana mona pesi bango oyebi ke bana na ngai nafuta mbongo ata moko te na hôpital mutafutela nga mbongo bana babima na hôpital chef de l'état mais aza mwana yo yango na zoloba papa na ye aza mutema malamu ye moko mais entourage na ye na ozanga koloba ngote papa pembe na ye bablokanga na mona ye mais abenganga na ya komona ye na komi wana bablokanga na kota te parce que eloko nini oyo tili lelo na kota te tili lelo ouais tili lelo na kota te et bon peut jusqu'à tili lelo mbele peka mboka nazo yembela ka mboka pona biso keza bolingo bayembelaka mboka te so bapesi yo poste bayembelaka mboka te so président kabeli yo mbongo mais nga na banda koyembela mboka na bolingo na ngai ya mboka ti lelo na kosunga presse chef de l'état na kosalisa ye parce que na yoka kati na ngai ke c'est un enfant de Dieu nzambe apesa biso ye cadeau na mboka oyo po asunga biso le chef de l'état a une mission mandat nyonso akosala eza mission kola atindi na mboka oyo mokola kosilisa ngo mission na ye pe on a prophétie na yo nga na yoka ngo na stade tant kaka zolo makambo ke na pesi yo mboka oyo kambango kat nanga na yo kanzamba zo bisanga ke c'est mon choix bon siko tango lobaki bongo ngai na yo kisiko posa ya kosunga parce que aza un chrétien oui là je sais au monde siko là je sais na pasteur na église na ye donc là lokola frère na biso église comme président na usungete ndenge parce que ndenge ça vous lancer ce message na biso bato to yebi olia tete na lia te na siko ba talo siko yo bande ko bo tala ngai bokangela nga kanda pamba eza bato bayina ngai bamona nga nazala bambongo na babanke na kabaka te nayebisa bino pardon bolimbisa ngai naza mbongo te mutuka na ngai ya kala botala bongo na kala jeep na ngai ya kala wana kaka ya Pathfinder wana ya ona tambola na ngoti lelo comprendre so nazwaka mbongo na ko changer mutuka na ko somba ndaku mais nazwa mbongo te bokanga nga pamba moni banzunzo oyo na ba forme oyo eza ngoka ngai mona courage ya mwana mbali na kotika pe nzoto bote pona za muto na yebani moi formé yala moi santé vimisa mo mabundi poto le kana TV moi sinanga sala nga soupe kitoko na maboy mama Rachel mama pasa akusala nga soupe papa batela nzoto okonda te po noki ba ya kotonga yo. Merci beaucoup papa batela nzoto mama pasa to pesi yombo tota so shikoyo. Bon, eza la question moi bato alinga frère je vous invite. Quand je te dis que vous avez beaucoup plus aimé, réponse nous Annie. Bref. Je suis aimé parce que j'aime d'abord les gens. OK, merci. Frère José. Ouais. Ozoyembe la FRDC. Ozoyemba na ba soda. Ouais. Ozo gérer ba soda ndeni.
basoda omoni basoda so okomi moninga na bango okomi pe bon okomi lokola bango OK nde naza boye na kopéraka na basoda nyonso banda likolo tina se na ndima kokoma bango na ndima pasi na bango na ndima kosibir na bango na ndima koyoka soli na bango na yebisaki basoda ti makambo gera este kosila ngana kozala kaka na sima FRDC chef de l'état lobaki mutu nyonso na kotoza na oyo kokoka tia FRDC poa na yoka message wana banda wana na ndima kosala pona FRDC lelo na osala bo makambo musu yo yebite na opesa FRDC makila ba mapaso monto za na bango ao to bandaki déjà na kankokolo to pesa ki makila e bele po kende est siko to sala na kati o sala ngona ressource nini so na yebiso ke ona sala na kankokolo yaki na ba ressource na nga moko ondima ngai na ba cotisation ba mapasa yoka toluwe ba instrument to organiser biloko nyonso poto kanga makila to pesa FRDC mais tozwa lisongi ya l'état te tala siko niveau bolingo wana l'état osongote pourquoi yango na zolo bate ba tala soza na bolingo ya mboka basalisaka mboka si mboka ekoki ko reconnaître yo basalisaka na mboka pesa batu idée oyo zanango lakisa batu bolingo ozanango kota na marche oyo zanango ndoko mona batu bakota ba il aime vraiment le pays surtout non comprendre ko baliko batu akosa ka neta lingi mboka me po alia me biso to bimisa mbongo na biso to tiaka pona mboka oyibi promotion na sala kanze mo FRDC wana na futa ngonga moko ti lelo promotion nzembo ba FRDC na yebi to na kombo na futa ngonga ngai moko ti lelo studio yo moko poza na studio kitoko be senga studio ngai moko na studio na ngamo studio kitoko be senga banzembo no soka ba son kitoko wana studio na ngai na zolo belo lelo et ça la rapasi mingi soki ozana eloko nzambe et kozolingo s'exploser mais batu mususu bazo benda yo Pablo Kango je suis utile pour mon pays ezaka basala nzambe mukolo na kokufa na kozala te bakobeta solo bakoloba joza zalaki mwana nzambe ka basala nzambe te na lingi na crucifié bafala nzambe te ezala ngo bato nyonso kaka bata mitema mabe kaka bato balingaka te muta progresser na yebelo mutu mwa lobaka amonaki nzungu ya RDC eza ya kofungwa na professeur okobima na yo mais bato moye babimeza te solo ngo bima kongole moka bendio eza ya kofungwa bakanga te mais solo ngo bima kongole bendio. Merci beaucoup ouais José Nzita donc azolo bagito ko bila réaction na bino zo sepela mais ko tanga ngo ezala mo pasipo yazat na moi azamwa direction José Nzita bonsoir merci David Ngeti kala pena boy. Il faut qu'on se le dise de son vivant. Azo sala musala pour na mboka na biso. Tozo aka mbongo to pesa araba joueur té. Tozo aka mbongo to pesa ngo ka pona ba musicien na biso té ba faire banani non. Tango muto azui à côté studio yemoko. Azo mba pona mboka s'il vous plaît. Azo tindika FRDC. Après FRDC makasi a sombi même makila tina est non on a go sala moté non il faut avoir quelque chose il le faut moi je vous demande c'est une demande mais il faut faire je vous invite à avoir quelque chose à la famille bolongwa na vie ya côté marako kangaka ko bendaka baninga c'est pas bien parce que moi je connais l'histoire c'est que je dis faut je vous invite à on a eu bango vidéo vidéo mon vidéo les amis et mon agnon so beau sale mais tu m'as plus de mon vidéo so nana kitasko yo o za la relation malama na ba frère nyoso tout ba sala nzambe ndaka oui ou non te na komwanza oui naza na relation kitoko na batu nyonso na motema na ngai naza na motu moko te na kangela kanda na sala ka effort ebisa nzambe na kanga ba prison na motema na ngai te OK naza la libre merci au solar bien na pasteur Denis Lessi très kitoko wana mutu na ngai mbuluzi tokutana entre ma campagne ngia bio na luka yo ngabi na yo komona yo tokukani ko seka OK na église na yo bien un peu partir de l'église. Dans l'église, c'est dommage. Non, tu n'as pas de question. Supposons, une église, il y a frère José Nzita. Vous avez invité pasteur de l'église à terre. À terre à Kitoko. Pardon? À terre à Kitoko.
Tu es invité. Tu es invité à Nzambe. Peu importe le pétage. Non, pétage, c'est ça, lignée à ça. Il y a bien, hein? Tu es en train de alobi à côté si mon tour ok. Alobi pétage, c'est la musique en Nzambe. Musique chrétienne, et ça peut musique profane. Bino vous a envoyé pour nous mélanani. Je vous en prie. Et ça musique chrétienne, et ça musique peu profane. Mais ça musique gospel mélangée dans sagesse. Tala ngai na zo ba makambu ya lobaki. Na ba makambu ya lobaki. Et ça musique gospel mélangée dans sagesse. Na moi ba na pombe ba tout. Donc, merci David. C'est la vidéo, ta vidéo. Merci beaucoup. Bon week-end. Ayanono Mimbula, comment et bon rétablissement à toi. Alobi, bonjour, c'est les Tika polémique, Tika Azalakimia. Bonjour, c'est les Ilokwa. Voldi, j'aime pasteur, je t'invite par la vérité. Pour le vérité, hein? Mais on a baraté na kosani. Na baraté. So on na TV au kosi. Bon, on évite que ça vidéo. Est-ce que vidéo là? Dans monde des ana vidéo. Film au bobo bien. Ils ont boqué la té. Ils ont boqué la té. Na auto lobake. Tout ce que nous faisons, Dieu voit. OK. So ba kosela ki o makambo, nzamba omona. So pour beaucoup question d'état, nzamba omona. So ko tshela ka mutu bakale, nzamba omona. Vidéo ezali mukola suka nkolo ko tshela liboso vidéo. Ne m'appelez pas, pardon, je suis en direct. Bon comment tanga pona l'homme de Dieu ko benga eda passe vidéo bandeko. Vidéo ezali ko bangate. Nous aurons des comptes à rendre avec le Seigneur. Tous ceux qui travaillent en âme et conscience na muta malamu na mboko boko za la rémunérer pas na nzambe. Mais ba ono so bazo yiba mbongo. Ba ono so bazo tshaba bakala. Ba ono so baningi ko bonga ya batute na mboko yo. Vidéo. Kola ou l'action un jour quand tu faisais aux Okotia Bakal vidéo. Ne m'appelez pas Brazzaville. Comment comme l'angaïko, toi m'appelle les dans pas si vraiment l'homme de Dieu. Lobby le beau comme appelle pasteur. Beaucoup de mingi bongo. Comme pasteur. Babota. Mutuna no koma pasteur na mukilo azate. Ba benga makaipai na nzambe pasteur. Ba pona makaipai na nzambe pasteur. Mais ba koma pasteur. C'est que ba oba ça les biloko ba komi bine ba pasteur. Non, ngana zo chiche mutute. Ngana condamner mutute. Mais bango moko ba yeba parce que la Bible dit dans Ephésiens 4 lobi, il les a emmenés captifs et il les a fait les dons à l'église. Dieu amène les captifs. Et mène les captifs et fait les dons. Nakata troisième ciel, est-ce que toi tu étais monté au troisième ciel? Est-ce que Nzamba Matsaki on a conseil naïe? Toi personne maloboye bisabat. Ce que Nzamba Makiyote, consciemment tu sais que tu n'étais pas appelé par Dieu. Tika, bah comme un pasteur était posé au tambola lokola, au centre famille lobby. Eh, wandenge mono ka pasteur, au ça no pe église non. Té. Mutumo ka tuninga awa. Mutumo ka tuninga awa. Sarah Moukoukou alobi na tunayo soki lelo ba misé bambongo na bango au sala featuring na frère Mike Kalamba yo Lima kitoko makas kitoko makas oh kitoko makas frère Mike Kalamba c'est mon jeune frère, c'est le pasteur, je l'aime beaucoup ayebi ke na ninga kemi tibino bolo bagalo wana biso sola na téléphone tito lo balo wana o yebi to lo balo baga oui to sola kitoko na téléphone c'est un bon frère, c'est un frère qui parle bien avec moi au moninga mais batika choka bakalo te muta ochanga bakal peza yete monisko solo boloka na be oui que éclairci non Mike akoela libabe pamba. Oui, c'est parce que Mike parle bien avec le président. Mike a une affinité na yé na kota famille na président. Ne bat baloba ki yo ko souffrir té. On a lek no sur la président malamu. Yo ko souffrir té. Ne bat ba akizaka Mike Kalamba côté wana. Ba biyenda ko salisa yo so ka salisa côté amutama be baloba kande bongo. Baloba kande Mike bongo akoya victime. Mais Mike ne travaille pas la présidence bandeko. Présidence c'est le mususu. Famille paix et c'est le ko mususu. Moi, je ne peux pas imposer Mike Kambal qui va chercher le président. Non. Il y a mon président, le président Bengaye. À quoi ta présidence, c'est côté la côté la tête. À
bozana ba finité na président bo kangendo kipamba. Il peut m'aider. Il peut parler au président à ma faveur. Ce qu'on coûte un président. Donc il peut wana voir ça la ngote pour Zoloba. À quoi il a des victimes? Il peut wana kangu. Mais moko condamné était parce que. Nous sommes dans la volonté. D'accord. Basal sera mutu makamuna makasité. Mutu sala makamuna volonté. Il faut que tu aies spontanéité à mutu sala, volonté à mutu sala. Quand tu presses quelqu'un, à sala mutala na muta malamute. Mais sincèrement, tu es un bon chanteur. Hein? Tu es bon chanteur. Oui, bon chanteur parce qu'on a pas dit en le loté. Oui. On fêté 30 ans de la musique. 30 ans de carrière. En 2023, on a fêté 30 ans. Nous avons dit que nous avons dit que vocal ne peut pas a cappella. Vocal ne peut pas nous avons dit que nous Nzamba kela yo lolenge na yo omonite makambo sala kana nzoto na yo ekeseni na o ya ba voisin ata lelo omoni esimbite o tia elikalobi ekosimba longola miso epa ya ba voisin noki yokoya kokoma jaloux nzoka jalousie ebendaka sorcellerie etindaka bato na ba poison na ba meurtre otombo lichetubo na kuluna oleki ngana molai ngana leki yo na mokuse oleki ngana pembe ngana leki yo na mwindu oleki ngana munene ngana leki yo na mukie oleki ngana français ngana leki yo na lingala oleki ngana ndako na Gombe na leki yo na ndako na Kisenso ya Manzanza yo andaka Manzanza Kisenso yo andaka munene na Gombe na Kisenso andaka Manzanza so ngana andaka Manzanza na leki yo mto andaka na Gombe. Merci beaucoup. Ya José Nzita. Parce que frère José Nzita, la musique na biso oyo koumeli nango oyo vandi. Ozo mona te côté na bino beaucoup plus. Bozana ba poison. Côté na bino beaucoup plus. Bozana ba guerre froide. Côté na bino beaucoup plus. Bozana ba ennemi. Côté na bino beaucoup bozana ba jeton. Oye bien ngo. Bon, et là on a encore le Bézaboué. Nyon se voit Christ à prévoir. Vous aurez des ennemis, vous aurez des gens qui vont vous maltraiter. Les gens auront pour ennemi que le frère de leur maison. Il y a un solo baboué ndeko. Le coup les qui prévu par Yesu, c'est que Yesu soit perçu sur capacité à rouler. Marc 16, 18, c'est beaucoup mais là breuvage mortel, beaucoup koufaté. Amen. On met la noix en omélie, mais bon on est mili qui n'a qu'à. Mon tête à bi tango tchela kinga poison vidéo zamba monaki oki tana bi poison de la OK c'est là tout ça na soko ba tchela on soko tango tchela kinga poison vidéo qui victime à poison. Ah bon? Bien sûr na boya ko lobango po esala ba base dans les réseaux sociaux té na kangama na ndako un mois na ndambo na bise mposi na ngamu to ya wote ono so ko ya bise na zate na voyage aki na kote na ndako na bise mposi na ngai ko lobate ko beta pele sur le pa batuté na ko kufa te zamba obikisa ngai na ucho bika na poison de na zo ebisabino et na ko kufa lelo te. Bonjour à Capella à Petite Télévision, c'est frère Berdol na Don Bosco tolingaka papa je sais ta makasi na pe ape manakimia biso tout lingaka yo bana matadiki bala ba pesi mbote ba totala yo matadiki bala bino no so bana banga moyo kuna nzela ya kotunda nzela na biso ponga za mwana koto wana zamba pambola bino okoye manze moya munoka mboka na yo bakundisa mutwizidi kuvata dienompe isamuwe na wakiedika tuto madimba kadiboso bwa bunzambi uzolanga bantu babu so na kiadi yandi ulenda yontaninwa. Merci beaucoup. Frère José Nzita, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Parce que c'est mon numéro de contact. Ouais. Contact Nanga est 081 686 72 52 c'est WhatsApp. Ok. 081 686 72 et 52. 081 686 72 52 WhatsApp nanga ngwana. OK. Soko ngotala nzembo yo video. Na mugongo na mu ale memanga kotaka kana José Nzita officiel TV na kati ya YouTube et Instagram na José Nzita et Facebook na José Nzita page na Facebook José Nzita donc kotaka okumona biloko nyonso
José Nzita officiel TV pose wanzebo ezobeta awa na mukongo meko bossa na pete ko s'abonner ma benonde ya wana otala kaka mo s'abonner raté abonne-toi si on s'abonner ko pesa ngai privilège na comme la bonne belé moi ba avantage ezala mingi nzamba pambo o pesa na nimbote bazo tolo sikoyo mbote pa moi sina ngai mama Rachel muzozo na Nzita mama na mapasa mama na Niakero na Chilombo bisou na yo hein moi sina ngai na pesi ba na ngambote na oloba moi sina ngai on est tellement fier ou insister yo ke lengi moi sina bal na za TV on a zaka mo mobile ya moi si moko OK ouais si on a zo ebisa bato pour moi sina ngai o bazana na basi moko te wana ngamba moi si moko OK après na pesi moi na Vanessa Mbote Sublime Gradi ba na ba mapasa Niakero na Chilombo Mbote moi na ngai Onyx Mbote na pesipe bureau na ngai nyoso Mbote na moni Jonas Manzila azali awa mutu na ngai bureau na pesi ba mapasa les jumeaux forts du Congo to pesa la bango makila pa ba soda to kena ngoti na suka bazali awa Mbote trop na pamboli chaîne MBC TV mongo yo moko c'est le mukoko c'est le mukoko zwana yo biloko lingo zwa merci ane yo fungamela yo amen finima yezala te na vina yo amen progression na progression bande ko ba otala ngaso bozobela bobika na kombo na Yesu koleka na ngai ezaka poto sekate poto kumisa nzambe pe poto bika na baladi na biso ba ono so balinga benga ngai après bobengi ngai to ko solola kitoko mais plus botala clip pour s'abonner. Merci beaucoup. Donc, il s'appelle Frère José Nzita. Merci d'être passé. Ou merci d'être répondu, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Ya Papi et Double Ya Pichena. Papa Nicolas, papa Steve, Colonel Christian, Général Christian Chiwewe, Mbote na yo, Général Ekenge, Mbote na yo, Général Mbiato, Colonel Arma Musunga, Colonel Arma Musunga, bon on appelle ministre Nabiso, Oyo ya défense Mbote. Donc merci beaucoup donc avec Pasteur José Nzita. Tout ce qu'on a na régie David Ngueto Kabonana. L'homme dédié à porter un bafiston Tchelele. On se remercie d'être d'être passé. Tchelele. Ah, Tchelele. Image, on se retrouve tout à l'heure. On a tous besoin d'être informés, mais dans un endroit sûr, afin d'éviter de fake news. Ne vous tourmentez plus. Vous avez dorénavant Greatness Congo TV, votre média en ligne qui parle de l'actualité congolaise de tous les domaines en temps réel. Nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok et sur YouTube. Abonnez-vous massivement. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Greatness Congo TV, la grandeur.